pour bolongola ba musicien ko finga donc ami longoli engagé sur bino bo fingela kaye bo gérer donc ba comment dire gérer dans mutuana ça dit que azuyo pour régler les ba compte ba sal besoin nyoso ya so na besoin te que non talara supposons à la génération assez a go finga ba génération likolote ba kofite ba werate ba jbt ba abi même poli mais jusqu'au journée c'est mogo oyo à gérer à vie ba compte soit à journée c'est mogo à gérer ba petit donc ba comme on utiliser pour des sales besoins donc ça c'est comme un cimetière il va pour des communes peut-être maternité ba journée ça va pourriture comme peut forme mogo il y a déguisé il y a aux la moitié artiste vous comprenez comment non mon artiste mais pour justifier pour nous arranger pemeni abimisha attaché de presse et quoi on est so mon attaché de presse dans c'est comme mon en tout cas comme attaché de sexe pour créer me belé vraiment la génération d'Abino bravo boza vraiment na ba idée belé mais pression nga zaki na on a kinwana engoza la passe na bala na la famille engoza vraiment passe pour des raisons X, Y, Z. Donc, j'ai privilégié ma vie de famille, malheureusement, au dépit ou au détriment de ma carrière au Bino Lingena continue au Sala Awa. Pochette, exactement, pochette, bâtiment musicien, t'es ngamoko, ben battement sombango. Je pense que tous allez mis ça tout est ou tendance à la nengwana. Je peux me permettre de citer les noms. C'était moi. Zachary Barabaswe, Marc Tabou. Bateau qui est à Bimisi émission, Moukili Wander au Somba, Balkamango, tous allés reconnus à niveau Europe comme étant association Yaba journaliste. Tous allés ma carte Nabiso où ils ont facilité peu bande sous na demande ya Mikanda en tant que journaliste. Donc tous allés tous à œuvrer vraiment preuve à l'appui. Carte nanga yangoyo awana Simon Wakomi de la diaspora. Génération Nabino et l'inga conseil. Pour la conseil vraiment pardon. Pour la minute où on a nos personnes, yenani, d'ailleurs, assis là, donc génération Nabino et l'inga conseil. Tout le temps toyé, ba chaîne à télévision privée bandit. Le réalisateur nyo so bazaki on ezaki ba outil RTNC. Ba fait Jean Béa, ba fait Rajabou, ba maître John, do ba outil, ba papa. Si au banana ndenge nini ozo comprendre au sala ki neti kaleson monana po ebinde lo masolo au banana ndenge nini au banolo baba bêtise oyo pour ça je rappelle au banana ndenge nini ko bano finga moto donc réalisateur c'est lui qui est en charge de l'émission trouver des réalisateurs pour batangeli yango ndia oyebiso ki te ba vanda boité responsabilité émission à diriger bino à orienter bino au mona buzoberi et aussi là. La responsabilité dans nos pays, on a binoté, na pesi on mingi na ba kolo site internet ou baza ko tin na bino. Mikolo luka salama émission bêtise te zo mo teke batum su ba komo sala mbona bo luka mo batumo bo sali plateau bo le blanc manenge ni ya mbetu ban ba fi. Donc ça dit que on vous bourre des choses bêtes, bino pe pour $20 eroya, beaucoup mo sala. Mais pour quel avenir? Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola tambola na bakoli na ba agence Silier agence Coliko fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada les États-Unis en Amérique du Sud, aux la Russie, Asie, il suffit aux la adresse, bakoya ko tombo la colline yo bango moko. Ata ezali ya mukie moins d'un kilo, bakoya ko tombo la. Bon na ba e banson bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe o ligne maritime, benga bango na ba numéro e komami na écran. Qui olingi mona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte plus 33 6 27 32 94 32 agence Coliko
le sérieux dans les affaires. Sponsor officiel, BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de détente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroy. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Mingi na bino bandeko balandi ya Congo Mokili na ebike bozali ebele partout dans le monde botolanda biso à travers site na biso Congo Mokili site oyo bozora information na makambo etali ba domaine surtout tozali awa tozana plaisir tomoni ke bino bato botala biso surtout bato mingi bazara libanda mboka bo garda ba numéro na biso pamba te bo bengaki biso bo sengaki biso to yambela bino invité moko to luki po azana na Kinshasa et tozui ndi azali invité na biso ya lelo esalinga plaisir biso tozalaki na ndako tovanda na ba télévision tozotala ba grand frère ba aîné na biso bango nde bapesa biso goût ya musala oyo kozala pembeni na yebwe na yebi te donc nazomona lokola na kweya tonasala nde esalinga plaisir moto oyo otala moto oyo oapprécia na musika mosu ozala mpe na idée te qu'un jour bokozala ne kiti moko boye lelo toza na ye donc bato baponaki Popol Mukelengi na obengi Popol Mukelengi mpo na télévision mais sans micro na obengi Popol te po aza grand frère na musala aza grand frère na âge aza grand frère na makambo ebele esali ngai moko na plaisir lelo ya kozala na micro nga na tuna Popol Mukelengi mutuna donc pour comprendre l'émotion dans la beauté de nos grands frères. Mbote Nadège, j'espère que tu vas bien. Vous allez bien? Merci pour l'invitation, merci na Congo Mokili. Eza esika munene Congo Mokili, Mokili mbeta la rango. Merci pour permettre ngana les capé na émission na yo, na micro na yo et ça linga plaisir. Merci beaucoup. Azam te représenter te bato ba yebié na musala na ya sala. Mais là, M. Bano Babota Milobilobia, Bano Bazan, 5 ans, 10 ans, 2 ans, été donc, Popol Mukelengi, Tonga, on a émission Monène, Bando Sala Boulevard des Stars. Émission Monène, émission à succès, Oyamba, invité, musicien, surtout leader, surtout Oyamba. Et puis c'est vrai, Bando Potana, Mingi, na Carib, on les a mamité Mto Sala. Les arrêts mamité Mto Sala. Même Balamoko, na succès. Ozaki nango otika boulevard des stars okende ovanda na poto yebisa biso nono elo nini yango motivaki otika mosala na yo okeka kovanda na poto. Ouais, merci pour la question oyo. Na question oyo, en tout cas, mutunyo sa tunarango, mututu atunarango. C'est vraiment mon plus grand péché, quoi. Namona, c'est l'onnenge batunanga tellement que je me suis dit, voilà. Non, mais il était temps pour moi, namona, que je devais changer de vie et surtout, je devais fonder une famille. Mon impression, tout ça, on a kinawa et c'est vraiment très difficile. Na fondé famille. Donc succès et y a un bébé et succès pétango et kendaga pe na marambe belé. Donc la vie il faut vous aller prudent. Au bino comment le bas faut que y bela. Il faut que y bela. Tout le monde a par exemple là-bas te belé
Simba Kinshasa, mais après lelo il commence à monier passe na motema. Mais pourquoi pas, une occasion, pour une opportunité, donc, seul Dieu sait à venir à Moutou. Mais moi, j'avais pensé qu'il était temps pour moi d'aller fonder une famille. Que dans la famille, quand je dis famille, c'est-à-dire aux moi c'est la bana au coco les sabana na nenga bien nenga papa na maman ba kuli sa pebiso mais pression nga zaki na ona kinwana engo za la passe na bala na la famille engo za vraiment passer pour des raisons X Y Z. Donc j'ai privilégié ma vie de famille. Malheureusement, au dépit ou au détriment de ma carrière, au Bino Lingena continue au Sala Awa. C'est un peu ça. Comme on a poto, tout le balobarake, poto est un cimetière, il y a des musiciens. Na évité mamsous dans une information té non na mona té journaliste na biso moko ça émission chronique nous avons ça émission boulevard des stars bongo tout le monde a popol mukelinga ça émission mopi na TV5 non na mona té quelque part tout le bapi que pour te zapper eza pe cimetière ba journaliste pour internet ndé ko sala makame on a chaîne nationale boui ya mboko yo vandaka tout le monde a bena chroniqueur moto chroniqueuse mo zo ça émission musique non na mona té siko yo ndimeno otika nuka musala ngobongo kendo ko komikota na cimetière OK bon ma ebela batalo zaki nango c'est vrai on privilégier vie à famille siko musala na weza ika ko panza sango kuna siko po panza sango te yebsanga famille ngo bande ko gérer on ndé ntangi musala ezala yesoute. Merci. Non mais on continue à faire hein. Toujours continuer au sein de l'émission sur YouTube, toujours continuer au sein de l'émission sur Facebook en direct, live, toujours continuer. Déjà, on attend à qu'il y ait une période dans YouTube et tendance à l'émission, toujours on a DVD. Au sein de l'émission, on a DVD, Teki, Muki Mobimba et Sombi. Évidemment, à part Afrique, Europe, monde de Sombi. Donc, Tobane continue toujours au sein de la Moussala Oyo. Bino bokomi ko s'intéresser lelo na makambo parce que YouTube est commis tina Kinshasa au moi $1 na yo zuba mega o yibi makambo le kana mais à l'époque comme les agité moins boye ba te makambo na le kana poto donc na poto ngana sala émission moko na Bercy et bandaki kozana DVD ça faisait un succès fou kutu tanga na ye poto bato ba yebaga non YouTube ezate YouTube au bandara disons à peu près dans 10 ans dépendant YouTube où il y a makasi mais dans l'année 2004 2005 il y avait pas YouTube enfin YouTube où il y a biso né to commencer là on les lot donc on faisait des émissions dans ba DVD surtout nous mouvons sur poto à émission Bercy c'était mon émission ça s'est vendu comme des petits pains comme comédien na ça la théâtre était camina ba CD voilà ndenge siko biso tendance à l'émission peno sale on a DVD bato ba sombi émission na yo ya ofelete ndenge to sala bato ba tala biso non il y a que mutaye pena ba Diego musique bande ko distribuer émission na Bercy succès fou na poto déjà tant on a eu poto bato ba yenga peut-être on a par exemple sur 100 Batbaye benga tam sur 20 mais grâce à l'émission Bercy Batbaye oye banga 60 donc à niveau à poto t'inquiète pas tout le monde sait tu sais que je suis en train de faire sauf que bah DVD on a na Kinshasa mais comme l'émission a bien ezali très bien organisée j'espère que Bogocha moi ba extrait il y a ba pochette ezate que pochette ba tche musicien te ngamoko ben batba sombango je pense que tous ala mis ça tout est tendance à la Nengwana. Je peux me permettre de citer les noms. C'était moi, Zachary Barabaswe, Marc Tabou. Bateau qui est à Bimisi émission, Moukili Bander au Somba. Donc voilà. Mais pour nous, le Kamaba cimetière, voilà, ils ont pas tellement vrai. Ils ont vraiment vrai. Mais, et belé à Batou Bazoua en Obongo. Tout qui est dans la musique. Tant le big pour cimetière bah musicien après non rien bah journaliste pour tout cimetière bah musicien OK yeba que Papa Wemba le roi de la rumba ne ba mindelo ba pesa ki ezaki tanga va na poto
tanga sali ba émotion ba atamboli ba monde mobimana ba Peter Gabriel tanga sali ba Maria Valencia tanga tamboli ki papa oyemba na ye onyo soto yeba ki vedette internationale ezali tanga zo va na poto ceux qui ozui redi à misi banze monyo so ya redi obi quand même nous banze monyo so ya redi o esala succès kobanda na bazaki na ba Queen Lina Titi lelo eza banzembo asalaki tango azaki na poto tango kuta zo vandia ndia zo sa banzembo zo sa succès tango azaki na poto nde banzembo ne sa succès Kofi Olomide l'étudiant le plus célèbre tango asali bangobila ba papa plus ba papa bonheur banzembo nyoso yebi a succès wana manova na poto Lokwa Kanza, yo yebele ki lokwa kwanza pa. Tanzo va na kisasa te, tanzo va na poto. Donc, na rotangelo par exemple ebele, eza na ngote ke eza cimetière. Non, eza rara que mutu na mutu vision ni na linga me malavi na esiko. Ozo mbana. Biso na Kinshasa to mema ngambo. So boye bagi mutu boye ti a ko fa fatika la ngwa. Non, a o changer pe vision. Yo le lozo salaboy lobi sur mo kende poto mais tant on na poto tant mususu tant on na poto on a te na préféré na sala eloko boy mususu exact que oui par rapport à la réalité mais par rapport aussi à vie au yo monique na ko mener vie tant mususu na don ya suki pour na mono sala suki bo tant mususu na don ya coiffure au sala mo suki. On s'est retrouvé au commune à Poto et qui opportunité pesami au sala grand salon de coiffure banino zobala nandimite ozana Congo mokili au sala non mais ngolo bateke ozasu yote non ça dépend il y a vision mutu na mutu na niveau ba télévision on a des amis qui travaillent dans la chaîne et la télévision. Je vais citer un ami avec qui on était Naraga Kerwin Maïzo, il travaille dans la RFI. Tout ça n'a pas été belé. Donc, ils ont, voilà, ils ont dépendre. Ils ont dépendre de quand mais il y a l'isango yo n'engé to kendelango à la congolaise. Tu peux pas faire ça là-bas. Dans la chaîne, la télévision, kuna. Il faut vraiment processus moulaï pour que ban limayo comme journaliste, il faut vraiment beaucoup de choses. Et puis naba âge, naba gambe belé et ils ont permis de traiter. Bisonnet tingan avant en Angleterre, déjà il faut que ça la cour à anglais a bien au penozolo banet mundele pour permettre yo comment ça la mission. Mais sinon tout ça la mission na ba télévision mais communautaire. Voilà. Donc tu continueras toujours. Merci beaucoup. Tu as dit solo il y a UJCD. Mais habité aux président. Président, ils ont idée de créer ou créer association au sein de sa jeunesse à Poto. Tu es salama rapidement une élection. Baponique non pour Paul Mukele ngina za mokambi na biso. Merci. Na zo sentir polémique na question na yo. UJCD ezali Union des journalistes congolais de la diaspora. Nga kakate moto na créé yango tozala ki groupe ba journaliste ebele oyo to sangisaki makanisi poto sala association ya ba journaliste o bazara na diaspora kaka na poto tene to benga poto mais ba journaliste nyoso bazana libanda ba frontière ya mboka okoza na Brazzaville oza na Afrique du Sud oza na Maroc oza na Chine oza na Gabon oza na France Belgique partout to sala association ya biso bato toza libanda et l'association ana ezalaki ezali tilelo tout cela en 2016 pour nous défendre peu profession na biso ozomona pour nous défendre ba membre ya association na biso ya ba journaliste a kozwa likama lelo alo sali émission moko boye tamsu na mboka ba kanelier place avandara parce que a lobby vérité moko boye mais il faut boza l'association moko ko défendre yet et go sala peke non to tchepoa ba avocat ba nini biso pe to komo lobelela ezalaki te na poto avant biso mais biso ne tozuli likanisi wana ke non il faut tout ça son awa na Congo awa UPC ezali il y a ba journaliste il y a médias et tout mais c'est pourquoi pas na poto biso to zala pe na association je pense que ça idée mo malam to salaki et puis excusez-moi ezaki idée mo pour nous permettre to meka ko bongisa musala na biso
musala na biso na makambo internet oyo bino boye nango ebebisi musala na biso musala ekomi ya buzoberi ya mafingeri ekomi ya makambo ebele sikoyo mpona komeka kobongisa ngo tosala ndenge nini na moto aza kote na ye te tocréer association mpo tokutana ndeko tobongisa totya professionnalisme excellence liboso tika kosala boye ezalaka boye te ntango mosu oyekolaki yango te toza na bayaya oyo baya mpe avant biso baya lokola bayilonga mwana bute baya lokola bashwami ya lolo baya lokola bamaeta azalaki première speakerine aza na UGCD tala nano nga moko nano na notala sere na biso na Viviane Maeta na télévision toza na bango association moko c'est-à-dire que bango mpe bazolakisa biso mosala bazolakisa mpe bandeko ya basi ndenge nini ya kozalela donc eza vraiment association moko ezokosunga mingi mpo tobongisa non oyoka UGCD mosusu UGCD ezaka moko wana et élection esalemaki botya image ce botya image te bolongola question parce que bato bamwa neti lokuta bo na otindela bino botya image esalemaki biso nyonso tozalaki na kati ya salle bajournaliste nyonso oyo oyebi ya bazalaka na poto tozalaki wana et puis élection esalemi na élection yango ntango esalemi nga nabimi président Laura Thanos abimi vice-présidente et puis tozwi secrétaire na biso Sandrine Sama mais administrateur bazalaki ebele Marius Mounga, Adoyoué, Adi Londolé, fondé, administrateur. Administrateur Bazaki Ebele, ou Basalaki Wana, à l'époque, Moutazaki, trésorière Nabiso, Zalaki Florence Bandou, et Ménéa. Pascal Zalaki, journaliste. J'espère que vous voyez bien haut. Donc voilà, tout ça qui est belé, pour moi, on a une image, il y a battu sur Bazalaki Wana. Et que Tilelo, tous continuer, Kokumba le Kambango, tous allés reconnus na niveau Europe comme étant association Yaba journaliste, tous en ma carte Nabiso, où ils ont facilité peu bande de na demande ya Mikanda en tant que journaliste. Donc tous allés, tous à œuvrer vraiment, preuve à l'appui, carte Nanga Yangoyo, awana Simone Wakomi de la diaspora. Carte Yangoyo, ngai profession na ngai musana na salaka mboka na vanda drapeau na ngoyo o ezali pour na relaxer que toza ba congolais voilà donc ils ont reconnu na législation française parce que siège d'Abisso association ils ont reconnu na France na journal officiel il y a ba association il y a France beaucoup été UJCD bon mona reconnu je pense que na ndenge mukile tamboli toza batali boso tanga bambula oh IJCD ça les bambula boni bana bobandia tokoksi 3 ans IJCD to sala kiango na avril 2016 donc tokoksi 3 ans déjà bon ça déjà sorti officiel total ngo mais ce que na yeba bo organiser lobi bo songa bato po biso ba auto esima to baby sa musala na bino o bino bo tangela ki en classe ba musu ba tang classe te ayika osala musala bo est-ce que bo sala rande nini organiser ba télé moko ya formation pour na opesa bato neti mutu mususu azali membre te neti biso tozana kina to ba membre te po to na kini to ba diaspora melande na kini sikoyo ndenge yeba bosala randeni pour na ko sunga biso baleki oyo to bebisi musala ko finga to banga te ofingi mama oyo ofingi musicien emsu mission pour banda otala yi ofingi musicien zo kota tina mwasi donc ozo finga siko biso ba oyo tozana katite bosala ndeni ba organiser ba télé moko ya formation tout mon conseil moko ezala bo tchongo na YouTube bo partager ngo bosala ndeni non bino bato bozana katite tali biso te bozana association na bino ya kisasa wat biso etali biso te biso bato ezotala biso ezaka bato baza na libanda ya mboka bato baza na libanda ya mboka tozali tozana ba rencontre tosalaka pona kokutana eboye boye et puis déjà tango ozokoma membre ya UCD tozopesa 3 documents tozopesa yo document ya déontologie journalistique mingi
tous les journalistes, nan kutu to mona taba article en déontologie. Bon, mon ara mutazo biso na déontologie zarabota yebi kuta ta article mon déontologie te ayebi même pas. Tambusa lobana mutu abimisa déontologie code de déontologie à journaliste sur azana wazana. Ayebi yango même pas mayo kaka. Au déontologie musa na biso sengi boité. Est-ce que so tangango? Est-ce que yebi yango kutu? Donc déjà tant qu'on membre to peso déjà yango ozanango. Et en plus, tout le pays au code, il y a bonne conduite, où il faut respecter. Et puis, la charte, il y a bien UCD, une statut. Tout ça vraiment très bien réglementé. C'est-à-dire que tant que vous avez déjà bonne conduite, que ça la beauté, que la taboité, pendant que vous présentez, que vous respect. Donc, je vais belé dans la katuana. Et après, vous avez la place à ça. Ce qui a la moins insuffisance, à sengi to sungaye, ba sungaye, biso nyoso to sengaka. Et non, voilà, na ina sala émission na mutuboye, mais naza pas trop na ba information là-dessus, na ina sala documentaire boye na ko na ndenge nini. Tous en association ou tous travailler na en collaboration ou to ko tinda yo kekuna balagisio mayele to ba pesio mayele to biso moka na kata groupe ou azana mayele ko le kanel kambo yo zana ngo besoin asungi et puis voilà. Président Skoling Naïba. Bon, ça ici, je ne sais pas si Kébélé. Je suis en Belgique, je suis en France partout. En Chine partout. Bazali. Ce que je réunion nous organiser on dit besoin qu'on point WhatsApp ils ont le herbe réunion pour éviter beaucoup de benga. N'éviter que moyens athées. Pour besoin d'être réunion spéciale, on t'a aussi belge surtout dans la France, tous les en charge. N'éviter pour ça la réunion des par groupe WhatsApp pour ça réunion tous les arrêtés. Tout en assemblée générale, tout ça là en 2 fois par an. Nana di bosso tout ça là rencontre pour un échange des vœux. Ou on a obligatoire chaque année sur les bandits tout ça la réunion pour un échange de vœux. Tout préparer à l'avance bah toi ou tarabisika na bisika. Tout ça là en soit tout ça là en la France. Dernièrement, enfin il y a les bosso tout ça là en France, il y a mis balé tout ça là en Belgique. Batu ba wuti dans sombi billet ou hôtel batu ba ye indara ma bébé tout okutana wana tout ça en 2 fois par an dans le début de l'année et puis dans mois 4 année pour na voter ba loi pour na bongisa moi bona bo mais à part wana tout ça na réunion sur groupe WhatsApp Oyo, on est là tout le temps en contact. On a un groupe WhatsApp tout le temps. On se partage des trucs tout le temps. Sur les Cambouizali, tout se fixer 1 heure de rendez-vous au Bisson Stozalona pour tout cela. C'est comme ça qu'on marche. Merci beaucoup, Président. Bisson Stoyebi, la tête aux en apototé, tout l'andaratoyo, caraba missimba oloba. Musique et bêta ma sauté na poto, ba combata baboya, ba réseau armé belé. Mutumto peut sa raison naï. Bien on a 4 associations, bobi qui musala bosala et singa qui bo accompagner ab artiste. Présent, ba jeunesse BLP aya poto musicien mtamime pour couvrir un sous événement moko. Ce que maramba bon ils la société. Est-ce que na 4 il y a IJCDT. IJCD. Bo organizera bo lobilaro on a te démarche ni bosala pour ka musique zonga na poto. To bino be bo banga pe bino be ba combattre ba balukila bino. UCD, bah journaliste bazawana bazaka kate bah journaliste basala makama musique. Non. Tozali union ya ba journaliste na kati ya journalisme ezala raté muto asimba micro, ezala pe na muto asimba caméra, ezala na muto asimba ordinateur, ezala na muto donc tozana média mobimba ezala raté longola que ezala makama musicien. Non. On a d'autres journalistes de la presse écrite qui ne sont pas forcément dans Makambo tout ça là. Donc déjà. Et puis pour la Makambo il y a embargo il y a combattant, ça c'est un problème politique. C'est un problème politique. Et Bissonakati a UJCD mutu aza libre, il y a opinion politique naïe. Vous comprenez? Bata pouvoir bazali, bata opposition bazali, bata ya bundu de Congo bazali, donc itoza bata kimbangu donc bata bazali muna ndenge nae. Ozomona biso toza na poto défendre profession na biso. So ekomi ke loko ninge toucher profession na biso to telemeli yango. Likambo c'est vrai
d'une manière, d'une autre manière, et en tout cas, est échappé professionnel pour la bateau basé dans la chronique musicale, mais on est là toujours pour relayer l'information des deux côtés. Toujours relayer l'information, il y a des artistes, toujours relayer l'information, il y a des combattants. Donc, nous sommes toujours au milieu du village, mais on essaye de rapprocher les points de vue pour que entente et joie. Mais le plus grand rôle, c'est les politiques qui doivent jouer ce rôle pour que les Camerounais soient là. Au bandar le bolobi, nous avons un biso et poto bébé c'est bien musala. Tant que vous avez lelo, au moni balé qui me sous yebi pété, mais on se découvre bon gars ibanda n'internet, bon musala on m'a bé. Pour ça fait bané, oui rakin, oui vacances aux zongi. Oh, nga on a la troisième fois na mono d'ailleurs que ça. Oui à cause on oui père motel ba TV na besoin qui nous monde ba bossa on sala oh pina la place face à la boissa di boye. Tout moi pina journaliste avant musicien en plateau. Nga la mémoire à côté musique et pas tout à côté na critique c'est tout ça. Au mona on dit ba obunda. Oui la micro, même so mona ba vie privée à bateau. Et comme kobima tant on vend na bi que oza ya balé kebele. Ata baleki yo babimna ibomuno te muzan baleki na musala na mokinde za kaka siko o lo baranini est-ce que vous aurez temps déjà au conseiller mon leki mi balemi sa tuté o sa musala mabe sala ngo bien pour musala o bino lelo so boza ba papa mukilengeza pona musala o et puis mona ke biso musala ke bien te succès boza nango biso toza succès wana te ba chaîne comme belé bino boza ki na contact boza na carnet d'adresse biso ko to ke placement wele ki na persi ba ebioté wana nyole ka wapi ba ebioté donc c'est que to komi na niveau bino boutique ele musalate siko po na biso donc biso to ra na kati wala to be bisi musala na bino na ba dire na biso na ba formation bien te to zwa eloko ni opensaka musala. Très bonne question, merci la question voilà. Eloko liboso na ngalo ba na question ezali d'abord que génération na bino et les conseils. Pour la conseil vraiment pardon pour la minute où on a nos ça yenani d'ailleurs assis là donc génération a bino il conseil comme vous l'in conseil tout peut ça conseil mais tout solo là na cadre émission bino vous avez la chance que au sein émission les lots pour témoigner. Vous avez la chance. Nga kuna zo kamwa ke ba 600 bozo kokosala te ninga ya biso parce que bino on a la chance que au sali émission lelo Kinshasa moni poto moni. Biso internet ezagite. Donc potin na non émission et comme na poto il faut mutu moko bwazwana no bande na yo. Ake nango poto esangami na bambisa okawukana ba Carola etiti mukola komona ngo ake luka mutu nini donc 3 mois émission bosa lelo mettons sur ebima na poto na ba bande bazuma c'est 3 mois après et puis pe ba mona ngo pe donc bino na chana minute nda obwaki mutu ba talala sana bwaki obola ko de dire donc tiko tak mo bozala ngo impossible biso zu chance wana te. Mais ce que va passer non passe en or ya nengwana metana makambo sala. Donc moi je pense que bozo kenembango trop bozo double wenze. Ne musede keta salaka vitesse à double wenze. Ozomona professionnalisme bozo ngisamusa nengzalaki mais conseil na opesaka muke comme bolenga na bino conseil il y a muke kaka. Na osenga na ba ndeko nyonso oyo baza na ba site internet kobanda na do mutana na site na bino Congo Mokili bo engager ba réalisateur. Une émission de télé se fait avec un réalisateur, un caméraman et un présentateur ou une présentatrice, ça dépend. Un réalisateur, c'est lui qui est en la charge de l'émission. C'est lui qui a le canevas de l'émission. C'est lui qui c'est le maître, en fait. Donc, réalisateur, pour tous se comprendre. Réalisateur, c'est l'entraîneur. Équipe ni nego beta, balé sans entraîneur. Pour entraîner, on a ça la tactique. Qui émission, donc, genre, on a n'engwana. Bisotant, on a la émission, on avait des réalisateurs. Bah, papa, il y a âge n'a bisoté.
30 ans likolo na yo ba papa ba wuti ba RTNC parce que biso tanto yé ba chaîne à télévision privée bandi do ba réalisateur nyonso bazali yo ezali ba ba wuti RTNC ba fait Jean Béa ba fait Rajabou ba maître John do ba wuti ba papa siko o banana ndenge nini ozo comprendre au salaki neti kalesono monana po ebindelo masolo o banana ndenge nini o banolo baba bêtise oyo po azage le rapport e banana ndenge nini ko banno finga moto. Donc réalisateur c'est lui qui est en charge de l'émission. Trouver des réalisateurs ou batangeli yango nde oyebi soki te ba vanda boyete responsabilité émission à diriger bino à orienter bino au mona ke buzoberi et aussi là mais bino boko ba chef aujourd'hui déjà coopération na yo obenga maman cameraman ko na bosane Newman neni la nanga bona boshida boko mo bengo même shida mo za koto siko comme yom do lesa cameraman awsani ako filmer ka ne yo lingi zwanga peza bien na sima nenge na tambula bani po yango ndezo benda makambo il y a osala mais le réalisateur ne fait pas passer cela parce que c'est son nom qui est en jeu. Donc je pense que soika beaucoup de réalisateurs na kati ya masolo oyo nde omona makamebele obonga. La responsabilité dans nos pays sango na binoté na pesion mingi na ba kolo site internet ou bazo tin na bino. Mikolo luka salama émission bêtise te zo mo anteke batu musu ba komo sala mbona bo luka mo batu mo bo sali plateau bo bla manenga nini ya mbetu ban ba fi. Donc ça dit que on vous bourre des choses bêtes. Binope pour $20 eroya, beaucoup mon salaire. Mais pour quel avenir? Pour combien de temps? Tu penses que les lots pena bana bazali? Je vois ce que camarade no mongo internet. Vandi sai émission na ye, ozumo ano vandi wana loba na ye ki bana le loba nota émission na ye aux allez diké. So ko sala. Total rapide. Total rapide. Bon, je crois que binomo bossa na réunion à binomo nano. Bomeka ko se réévaluer et botala comme beaucoup bongisa. Les lobat botala bino, vous avez une grande responsabilité. Qu'est-ce que vous faites du pays? Vous abrutissez le peuple. Mais quand on va politicien, mais yo na musala zo yote na zo bino en général. Qu'est-ce que tu ajoutes comme positif na mboka? Tala mboka ndenge zali. Alebino ozo bakisa susu buzo balikolo bozo sunga ta entre temps match za boko na bino tant biso dans nos sala tendance sala toujours continuer peu au sala mais maintenant regardez vous-même tiko tolo banini qui ça c'est comme cimetière ba journaliste malam po bino zo bimisa ba pourritir au monde c'est comme kineza ali donc ça c'est comme cimetière ba pourritir comme peut-être maternité ba journaliste ba pourriture ya makame bele ya buzoba. Donc c'est à vous de prendre conscience. Tout le phénomène mon ami, on a évité son époque dans nos pays au monde un musicien a dû attacher les presses naé. Ce qu'on a n'engagé na biso siko. Au monde un musicien, bano yo benga bomba pourriture pour batala biso. Donc tant on sait pas d'où il va besoin de osate pour tout ça mettre quand même responsable. Biso tout ça va besoin bater. Mon monde bande comme sous pour nos temps ba comboter. Nde to sala émission quand le bébé a créé ba réaction là. Mais au moins quand musicien moko aime sous. Yo fulaye, popo la fulaye pour bat baye baye. Tout temps to ba ko fula to lo baté ya ndenge ki ozo tchai point na musana ya bente ya mbaka na émission. Au moins émission mon peu responsable de respecter ka pe na succès. Azui konifwa tu ande fabriquer za loba a tchi attaché les presse nae. Pour le ko monae, il faut ka o le kapa konifwa tu ana. Partout à Zalé, à la émission, donc partout, dans la conférence de presse, il y a carafas là. Ce qu'on a évité, nous avons besoin de temps sur les musiciens, on n'a pas besoin d'apôtre. Ah, comment on a, on a besoin de sort dans les amis, les bandes. Ce que nous avons besoin d'apôtre, tant que jeunesse, non, tant que gars, tout simple, autant on a besoin de bande, on a finger rabisso, on a besoin de tout, on a besoin de seka, faut de YouTube, de seka. Ce que tant on a la rabisso, yo moromi le bani. On a des musiciens, voilà. Non. Oui, musicien, Aza Moutumo a réfléchi à mingi. Bozo musicien, bon, t'es musicien, réfléchi à mingi. Si vous musicien, à mon avis, n'a eu bateau, bandosel, en bas, salle besogne. On comprend. Il y a fin à souffler.
pour bolongola ba musicien ko finga donc ami longolé engagé sur bino bo fingela kaye bo gérer donc ba comment dire gérer na mutu wana ça dit que azuyo pour régler les ba compte ba sale besoin nyoso ya so na besoin te que on talaka supposons à la génération assez a go finga ba génération likolote ba kofite ba werate ba jbt ba abi même poli mais jusqu'au journée c'est mongo oyo à gérer ba vie ba compte so ta journée c'est mongo à gérer ba petit donc ba comment utiliser bino pour des sales besoins mais bino ce que besoin di mango pour besoin besoin foulard a oboa kayo et ça la mukule yoki boando tambola na ça la mukile zomona donc vous avez besoin qui talatala quoi c'est-à-dire qui a exposé bino mais faites-vous exposer par votre travail. Grande sœur Nabiso Chantal Kanimbo a commis mon condilé l'autre a commis par son travail yo lingo comme Chantal Kanimbo a l'obité. Non, nous, ça n'existait pas. Musiciens joyeux attachés de presse. Non, bah, musiciens, bah, mais allez là qui n'a pas attaché de presse, n'a pas qui n'étaient pas des journalistes. Bah, Roger Ngandou, bah, Mosaka, bah, Sankara, bah, Sake Bele, bah, Rojani, bah, Zalaki déjà, nani. Dans le quartier latin, Zalaki Faustin Diatta, après Faustin Diatta, Moussoussou, Nabosane Komonaye, Egoya. C'était pas des journalistes, mais c'était des attachés de presse. Mais yo journaliste, c'est Pendo Zana Munduki, parce que où est Munduki? Au bois qui arme, ok, pas musicien, pour nous régler les comptes, les conflits, où vous savez pas ce que vous êtes? Pour me attaché des presse à Moutou, Moussala attaché des presse, ils ont vraiment nini. Pour Mamsou Bassala, moi, il était attaché des presse pour une fois attaché à ministère partout. Attaché de presse, c'est celui qui fait le contact entre l'artiste et les médias. C'est-à-dire que, supposons, l'artiste a besoin à communiquer, c'est-à-dire à bloba kambou ou à diffuser le roman boyé ou bien a besoin de promouvoir le roman boyé. Attaché de presse, c'est celui qui va maintenant aller trouver ta média pour n'abasser la large écho, il y a les kambou musiciens qui ont besoin de salema. Soit par l'oba, soit pour la promotion. Donc, à commissionnaire entre guillemets, il y a artiste na média. Pon wana. Mais ils ont raté que au cause de l'attaché de presse, au cause de la relationniste public. Et ceux qui ont la presse et ceux qui n'ont pas belé. Parce que, vaut mieux que vous avez la bonne relation publique, parce que, au cause de la paix en relation, n'a pas sponsor, il y a artiste. Yom tout ça, des démarches, yom tout bon, vaut mieux. Pour déjà que les journalistes sont en bon. Si vous jouez rôle, on pourra pas n'angato pas nadège non mais kolo nani a osala bona boya bona ozela combien. Mais et comme peut forme moi il y a déguisé il y a osala moitié artiste. Vous comprenez? Comment non mon artiste mais pour justifier pour nous arranger pemeni abimisha attaché de presse. Et quand on est là, si on est attaché de presse, c'est comme en tout cas. Comme attaché de sexe. Vous créez une belle vraiment la génération d'Abino. Bravo. Bravo. Vous avez vraiment une idée belle. Mais, Moussala, il y a honneur. Quatrième pouvoir, après pouvoir, Nion Sotoébi, judiciaire, législatif, exécutif, c'est la presse. Donc, tant que vous avez un peu de vous avez un peu de vous avez un non, c'est le contraire. C'est le contraire. Sans médias, musiciens, il ne va pas s'en sortir. Si vous avez un média, tout le monde a un embargo, tout le monde a un embargo, na monde alelu comme visuel comme audio soki biloko ala nyonso tout ça embargo oyeba na ndenge ni na toza star ndenge ni donc bozoye bana binote ce que vous êtes il faut d'abord savoir ce que tu es et puis au moment que tu vas te comporter comme tel voilà na mona ba jeunesse msusu
na série na bino pe kaka bamosusu benini bamosusu baye mpe na nsima na yo omona azwa conflit na musicien moko songolo yo oza na barelation ya bamisien nyonso bien nyonso obeba ata moko ata moko te kobanda na bebe chanda ti na vie wendo ata moko te tout oza na relation ya très bien kitoko makasi vraiment nga kutu na bamusicien ekoma vraiment fraternité au fait fraternité mokelenge namonako nde nauta koloba tout à l'heure oyaka oye kaka makambo na yo moko baprojet osisi okei mpo anini te na nde osalaka ide wana ya Bercy oluka chaîne moko na nkombo oza nango na personnalité na succès mpo eza kaka mposo succès yaki tenge toya te osila te moto asila aso akufi ti toyo oluka oye mpo toza na besoin mpe ya koaprendre mwa moke pembeni na yo mpo ani te ndenge oyaka boye ata so oye te osali na émission moko kuna baémission eza ebele wa moto obulaka déjà ata mission wana toko bulu créer osali émission moko wana chaîne moko songolo tokaa na raga na biso wana espace moko bato batalaka mpo ani osala bo que demande le peuple soki peuple esengi tosala yango po biso toza bawumbu ya peuple mais namoni bosengi yango mpe mwa trop bosengi yango mwa trop non ben tozotala seul Dieu sait otala bino eloko tozwa cours ouais bon merci mais tokala mingi te toye mpe ebele oyebi neti mark aza awa ça fait mark akokisa ba 3 mois azali awa tozazaza tozali je pense que nayoki yo nayokaka mpa batebele mais comme yo lobi nayoki yo je pense que tosala yango kala mingi te tosala yango mais tosala yango na mwa banorme moko boye ozomona le problème eza ke ekoyela mpe bino omoni ngulu ntango naomona mama na ye azotia monoko na potopoto azotuna me biloko ekanga moko ya bopo na nini mere ayebisa ya bitala mokolo okola okomprendre na ndenge tokomi boye on ne peut plus accepter Yarosala émission pour ne pas être payé. Il y a otiki poto oye na chaîne de télévision bafuta kote kala parce que batu balobaki il faut zongela ozomona donc moi babilo kwana mike ndé photo régler yango et puis tout ça na biso ba émission sois-en sûr que ba émission ozonga mais toujours régler moi babilo mike que les sponsors ils ont sous facilité dans la chaîne on est commis sur combien à Congo awa donc babilo wana mike mais ce qui est sûr kalaming était toujours zongela na Kinshasa mais pour na poto ils ont toujours au soulever le mot très important dans le banayo au kosa musala te pour les kapamba il faut salaire ezala tant vous allez besoin na raga bando photo hein tant on a na antenne A bando futanga été pour la bande télévision antenne A ouais bando futanga été tant ba sominga na raga pour nga pena bazwanga na directeur France la kubulongwa ya koto tant on a yé na premier salaire na vie na zui na raga bando futanga petala c'est au futanga tenene donc wela ngai donc nga na raga bando futanga dans raga tu en as 15 dans les 15 futio les 30 ba futio ouais si vous mutu na mesana ja ndengwana nazonga wana bando sala biloko ya pesela ka ofele non atayoko tu vois les logos futa ba de comment conditionner na sponsor mais ngata na zaki na raga sponsor ou pas j'étais payé na pesi kutu PDG Versi Mbote na ba autorité en Saraga moi j'étais payé na raga ouais. Mais vous allez na poto ba jeunesse ba outé ko marché pamsou ba sali ba 18 mois impayé anakin te 50 kate ba chaîne sou ya boya oloba po atalika so alobibo ba chaîne presque nyonso ba patron ba chaîne presque nyonso ba futra na bango batuté il y a des fois batu bayaka wana msupe transport azuité azongité azongné pe abo maïga olexatan tant ba omone ba ndeko na yo ba telemi ndenge na bazo réclamer ba futra bango te ça que ndenge non ça fait mal il y a un moment qu'il faut ba association ezana ba syndicat syndicat ezali pour na réclamer ba droit ya travailleurs. Il faut que l'association na ba syndicat ezala pour na comment voulez-vous monter dans 18 mois impayé. Donc ceux qui montent dans 18 mois impayé et qui continuent à koya musala c'est que patron il faut soyer ba que c'est que ba yara wana coopération mo basala wana
que mbongo il fallait kota na caisse ya bino ya télévision et comment kota na poche na bango ko sepelate pour soki ba yaka seke ba c'est surtout ba réalisateur atolo bi ofuta ete aroya ba ta régie pour que ba musicien ba roya pesa moi 10 a tchela on a abetelo musique ba ta concert donc tu vois et ça ba mbongo o ils ont échappé pour ta télévision parce que futa ba tout ba comme se débrouiller il y a ngo pesotina ba journaliste na prostitution na clochardisme c'est-à-dire que non serment boyer tonini tala ba théâtre comme donc bazolo bela boy mais ba koti makama fute bazong si docteur moko boya tradi praticien ezangi na sens car parce que mutu na mutafuzo futa bango ozomona yango mon makama même ça na professionnalisme te et monsieur bandika rabo merci ndenge botali ngai na opesa moto na vie na ngai bona boy e bandanga bongo te mais abandi bongo parce que vie on a mutazo pese transport na mwelo galati donc professionnalisme na mabele azaku na besoin te. Or, c'est un danger. Donc, il faudrait qu'on foute un moutou, pose un moutou nanzela, un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, je soutiens Bandeko Baza qu'au marché pour que journaliste comme a payé. Et c'est ça aussi notre combat de tous les jours. Hein. Notre combat de tous les jours. Ce que nous voulons proposer la plupart parmi batona to ba notambola la boulot ba futa absolument non. Tozo luka ba moyen nyoso esale maman et aussi mba. En tout cas, merci beaucoup. C'est un plaisir pour Nanga. Mituna puis répondre à ceux qui te connaissent habité. Ba projet dans les années ni ba sous batali popol mukelinga lelo na kongo mukeli ba retenir nini par rapport na. Ba retenir lo liboso que grâce à yo kalaté na ozonga la émission na Kinshasa et lo liboso ba retenir ngwana et après ba continuer kolanda yo. J'espère que au décevoir bisoté. Longue vie na Congo Mokili et longue vie de couple Nado, jeune marié, à Otorbala, on était là, tu étais là aussi. Voilà, Magambu, il y a bien Ezoya Kalamingité, je pense que tu travailles en collaboration. Nzamba Pesabiso, beaucoup de vie, donc je te remercie Nadège, merci na Newman. Newman est fier, moi trop, mais ça va quand même. Merci na bandeko batali biso na sepele mingi na bino merci donc na bato bazo soutenir ngai tous pepele ambetolo na mama Emeline Nzemba merci na mama Likelemba tous pepele ambetolo na mama Emeline Nzemba mama Likelemba mukol ba oya kine ba oya kalate bazo ya kalamingite ezabi so sa na mon interview otuni bango. Et vous allez bien. Pour moi, il y a un côté mais je te rassure que vous allez la semaine prochaine. Donc, vous allez retourner à Bango. Merci à Baudelaire, le grand samaritain. À soutenir ma casse. Ah ouais, vraiment, merci. Na ba nekunyo sur la poto. Niveau poto de soutenir, tu n'as pas l'idée. Donc, pour la on a tic à la gaga. Mais, tic à la calamité. Et puis, beaucoup de succès à toi. Tamera, Bolumbu, Amoros, Bolumbu, Lolingo. Merci. Tozo, ba idée, ça m'a belé. Eux aussi, on attend tout ce que yon te représentant, mais conception nangai, makame belé, tout ça, la bonne, vous allez bien. Rita C, grande dame. Joe Luemba, superstar, on a Londres, on a PCP Mbote. Depuis Paris, na moni Chéribé, Bobette Lokonda, il y a Boss Georges Kitenge. En tout cas, on a Pessibino Bambote bien, on a pété Lila Lokonda, Motema, il y a Serge Kaba, mon frère, on a Pesso Bambote bien, bébé tout. Doucette, Yopé, Motema, ya Fabrice, c'est un fou. Depuis Paris, na Pespino Bambote bien, na Kobo Sanate, ils aura bien la famille sous Boza Mosa Nzambe, Angélique Mbwese, c'est-à-dire Mbogose, Bambote aussi. Merci beaucoup, na Popol Mukeling, honoré Bisso, vraiment, pour répondre à l'invitation à Bisso. Na Pessi Bambote, na Batoto, Bota la Bisso depuis Londres, na Moni Chouchou, le Konda, il y a Philippe Moupassoula, Moussa Nzambe, na Pessi Bino Bambote, mère double, place aux à Londres, na Bossa Nipete, Angèle Miandabou, en tout cas, Bambote, na Rombo, ça m'a pété, Maman Rita.
Maman les kinanga na pesi bango tebele balobi yona bango bozaka un écart pour écart ezaka ya mulai bokokana te Fabrice Moula trop d'écart balobi promesse kaka tozozwa temps oyoka ngo topesa suite après na pesi bango te na Irlande na bijou ediaka mongolo na lobango chaque fois bala mosa mobunda oyo belenga libala c'est-à-dire okolia bio c'est-à-dire sarasara nso mon Kyungi, maman, l'aura tendance pichou depuis Belgique, maman vis. Oui, puis donc, c'est tout lié à bio, l'aura tendance pichou depuis ce moment de bébé, babi, et vacances, si d'ailleurs, il était qui t'ont donc, faut y appo, et ça l'a bien macassi. Na pisi bambo, tinga bien rien, mon bal à ma pécacaré, l'IMB, gardant ce qu'il y a depuis France, bambo tenayo, et puis bambo te belé, na jet aussi galo, balobi toujours point carré, bambo tenayo, na combo, ça m'a té, gari, depuis États-Unis, grand frère propre bambo tenayo, boza, et belé, botela, et bichou, na joué une mission, mon bimba, na mbalé, na tindi, en pas tête de tenda, il moutait, mais racha les fouta, la reine raquer, c'est-à-dire, tala, pas critique, pas reproche, ça là, et ça a bien makasi. Félicitations, na couple, youé, hein? Maman Clédia Moussoye, il s'est dit, on a bien la reine mère, hein? En tout cas, na ado youé, bah bon séjour, na bilopé na Kinshasa, sim c'est bah bon séjour, na yo, merci na Newman, na zaï na caméra, merci, la moni maman, Amanto, maman sociale, bambo te là, on a robot, ça m'a pété, boza qui est belé au talabiso partout, boza est belé, son amna temps, bah comme on a vu, émission qui est 2 heures du temps. Jordan Kambal à la montage, merci donc de écouter prochainement. Boutika Madame Nabanda Knabino.